Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Kisinjora batenda batenda badiamo fingi courage wana courage bana mapa penda ndio sana courage bana mapa kisinjora wana courage le mwana no kilespinage na wana yo kisinjora osoya penda ko ba ndo ba na ngami ko nyoso ngana ngori ndika kote na bango bien sûr na pas besoin na ye kisinjora na chef mo bitu mbina kisinjora wana nga garçon na chef ngana ebie mutu ça bien te asa pena fou aba mtani boma batuti bataka pena internet basi ba comprendre bango ngana ebie na quartier la te moi chef na ebie ngana ebie nganga pesa ba musicien bakisi bacha na salo le mo po basi balinga bango basa poto ba kipa bango basa kinya bambongo ngana ebie ni ngwana asala bakisi basi monya mikemike na quartier la te ngana ebie nganga na kama mtu ndima kumina ko yemba po ebo yemba dete pour te yemba ko alu mana ayebno yemba te donc alors les lesbiennes oui parce que ayebi maman la lesbienne maman botier lesbienne nene maman je suis lesbienne lesbienne nene bon maman yebi nde bon moi c'est Françoise basi mo mabenga moi c'est Françoise maman la lesbienne Bruxelles Momba donc c'est Paris moi c'est Françoise maman la lesbienne hein ya yebi ki ngato la na maman la bango yango zo na bango zola la maman je vais fongi kasi ya yebi ka maman nyo so tout ya ka bimisi ba secret et alors janvier série moko ko ki sindo la lesbienne parce que alors maman lo les gars na l'autre donc yo na bongo na motema oza na misala mabe yo o mema ba sel moko boye pa ya bien na bino na violer ba sel ko ba kufa ki sindo ba sel ko ba kufa zoma ba sel ko ba kufa bozali yo na camarade na ngamo peto yimanika na katela te wana mwana peka ya balu no tama kumu na ita bozomona on a bien de bisa na message wana pote lokuta chef ko saka na ngate libomo ne pa na ngate na camarade no te ti loko era te vina musique ya musique congolaise bon chef obeta ngamta konda bongo mutu aloko maladif ana poto sate malonga te elamba kitoko zate parfait zate Alexandre kunalala j'ai fait faux Alexandre ndako no la kana poto Sandra bilobela ngatala kyo ale kana zakane bilobela moi Sandra bilobela ye na vine abimaka na kofina jibe ce de bateau lo na vina ye après tout bazole ba parler ba o ba sala na mokili ka kofina jibe ndia kanga ba ona mutu Sandra boni bilobela boni komi soba boni ba na terrain komi ya lokola komi na 40 ans ata batu ba 40 ans bazomona baka babebe boni komidi le loko sila comme kama na koma sibela muno loko alikamu susu et ça respecte Sandra obeke siba linga ede tellement soit bilobela asolana sibe très bien asalongwa kala na lo bamoni omoni banono wana alongwa kanse la terre kala ebela ni bali banono babini ba na musique obinga na be moi sana obi mo ne volo shulai alongola zeme mwana evolo ko shula zema munene ya 7 mois funda no shula eti alongo so zema ngo kufa na ngale non bana ko funda nano oya quartier ate kofia linga ete pour moi c'est ma belle kusela ngilomite minu kitoko te azam ndele mo 81 ya musutu mundele ya musutu po nono na mile ba congolaise ba ko lingeta non ba diama na milieu ya musique ya Congo mobali pe acha nono na ndako osobota wibana nono bota wibana na yo et puis na bana wana bota nzambe langa na otanga ka kombo te pona. Voilà, bonjour, bonsoir les nabiso ya Congo Liziba TV balandi ya Kevin Epanda Legechu. Autrement dit les mannequins de Kinshasa mu pandi sango ya solo na yebisa kibino YouTube oyo botiki langa parce que TV na kinanga TV na ya TV na yebino mukolo TV YouTube na kibino za ya Legechu na Congo Liziba to ça toujours musala na yebi ke émission na biso na ezala émission moko formidable émission moko bouchaka émission moko ningi saka mokili ya ngolo to za ko solo za ko beta vraiment masolo wande to misa ko beta na venanga pour découvrir Venjora ezala sombele suka likambu na sarabini on appelle si mbote vraiment mingi na yebise so ba joyeux anniversaire be na ya
Papi Leroy formule suka 4 mm bilanga ya bero ya Papi Leroy formule suka bilanga pour na monter HPRedo na moni pe José Ndombe Choman na PCP moto biscoz ali ya Willy Moucheni depuis Miami wana azako tolo miseko tolo bola tseko tobola pe na vous êtes si ya Molex Aigle Noir motema ana la patrona sans oublier pe na Joli Kabelo et puis émission ngana njura batala on avec grand plat et ningi ça remonte lona zana bien kanda ana kanda vraiment makasi ya on lona zo lukaye to sola na muke 20 jours abonné. Ouais, les questions en tout cas merci. Bon lundi na batutu o balinga vient sur un leader américain. Na suivre la mingi babenga un leader américain ça là bien parce que na net car américain no mais kinoise quoi. Tara papa wimba père son nom papa aloba na za la pièce rare quoi. A toi un hôtel camp pour kota parlement na ina tongo na sa entraînement. Il y a comme une méchant mon ebisio. Comme une méchant mon comme sur les gars internet. Mama tela na pardon. Mutu mususu kutu donc akolo banote internet mais aoloba nayo. Donc na éviter quoi. Na éviter vraiment na pesi na ba mbote na patience Mukendi longue jambe Christophe Mbenju. Maman na Christnel na lela fort patience Mukendi. Ya moi ça vient na ngai Mbenju. Na pesi mbote na Blandish Menga yo yebi Emma Blandish na lela fort et puis Mélanie intercontinentale ya lié avec ACC o ya tindi Mélanie nem tatine nga lien ya mission oyo na au total ya mtali boma moko boy to koma na yebi Mélanie intercontinentale moi c'est lié avec ACC ndé atine nga lien donc il faut expliquer no batu ne on dirait batu abanga to koma na on dirait batu abanga prophète moi le kuta na habité so na mona ba prophète na so ba nema ba se ba finga batu na habité ba pasteur na biso ba Moïse Mbiye na habité afinga ka batu na habité ba pasteur Mukuna ba pasteur Coutinho Fernando na pesi mbote Coutinho Fernando kota zali afinga batu te na habité biso to ba catholique ba benen ba lekate ba finga batu donc prophète buka le kuta ouais na rolinga njora après déjà to ko bidana be yango to rolinga to tala ngana yo to tala vidéo wana ndenge prophète nabiso o azoloba mingi wana abengi la toute ndinga ba lesbienne na kombo ya jife ifonge to nga totala ngana yo etozonga juste après check badiama kisinjora batienda no badiama oshingi courage wana courage bana mapa penda ngezana courage bana mapa kisinjora ozana courage lo mwana lo lesbienne na wana yo kisinjora oso ya penda bo ba ndo ba rep na ngami kono nyoso ngana ndo likiteka kote na bango wala lui azo rep na ngana pa bezo rep na ngana ye kisinjora na oje pour pichu mumina ngana kisinjora wala donc yona lobongo na motema ozana misala mabe yo omema basel moko boye epa ya vie na bino wana ya violer basel ngo bakufa kisinjora basel ngo bakufa ozoma basel ngo bakufa bozali yo na camarade na ngamo peto yimanika na atela te wana mwana peka ya balo ngono tama kombo na yiki ozomona ozomona pona jemta bela bisanga message wana ozomona mais si vous avez ofinga bado non zo ba vérité moni ba fana kwiti vous êtes belé na pari wana ya mo pele go ba bina bino zéro finia boli ko satika ko na ba musicien ba mama kala ba tata kala makambo akala zomona ba mama kala ba tata kala makambo akala zomona 20 ans 30 ans na poto 50 ans na poto ko sala kate o sala na noté ka ko na ba musicien ko ko ba plus ba yembo kaka mon yo le ba ko na distraction. Ben le bobo lève-toi. Nous on est là pour te soutenir. On se combattre le système voilà. Il faut te combattre ba ya mayesu. Obo ketchu, odombo. Bazo bumna batu. Voilà où tout le monde a émission wana tout le monde est wana oyo pasteur j'ai fait fonga traité lesbienne abi kayo memelaka vena biso a mission o to rotangaza mikona poto a memelaka des garçons fait changer mbongo ba kufa yozo courant des filles mo memelaka kuna ba kufa. Est-ce que ça peut bien le vérité? Il y a solo, est-ce que c'est vrai? Il y a ça, la vérité. Il y a ça, il y a un professeur, pasteur, un professeur, il y a un musicien, il y a un politicien dans le bâti. Alors, il y a un professeur, il y a Kenny Westate. Alors, il y a Kenny Westate, il y a un bon, un garçon, un chef, un habillé, il y a un bien. Asapena fou, apa mtali boma. Ba tutu ba ta rappel internet ba se ba comprendre ba. Nga na bien na quartier la terre, moi chef, na bien nganga. Nga na bien nganga pesa ba musicien, ba kisi ba tchana salo le mo po ba se ba linga bango, ba sa poto ba kipa bango, ba sa kinya bambongo, nga na bien ngwana asala ba kisi ba cérémonie mike na quartier la terre, nga na bien nganga.
na kama kuteli makumina ko yemba po ebo yemba lete pour to yemba kutu alongwa na ye ayibno yemba te ta grand frère nga babi azo yemba ta grand frère nga babi o yemba vient nga sam tito yemba ya yemba depuis tu o yemba ya yemba ikumpe na ba répéter donc nani nga kuma ko yemba donc alors bien lesbienne oui parce que ayebi maman la bango maman la lesbienne maman botier lesbienne munene maman je vais faire lesbienne lesbienne munene bon maman yebi ndé bon moi c'est Françoise Belgique on m'appelle moi c'est Françoise maman la lesbienne maman la lesbienne Bruxelles Momba moi c'est Paris moi c'est Françoise maman la lesbienne hein ya yebi kinga chola na maman la bango yango zolo bango zola la maman je vais fonge ya kasi yebi kama bango nyoso tout yanga bimisi ba secret et alors janvier série moko o qui sinjo la lesbienne parce que alors maman lo les gars na l'autre et tu l'étais lengi hello obi chef ko liboma ne pas na ngate hein na bi liboma ne pas na ngate muto zo lo bana to tanga kombote zo ba ke fia na bino violer rana apesa ngana memela ba fia ba to ba kufa au moins que le kuta ba to kopa maman place na ki le kuta ba to kopa que chef akosaka pour ne éviter ngana vie to boma ba fini na to boma to éviter pour so to boma ba to na vie na ngana lobi ne ba kanga biso ne peut te samba le kuta pour ne que muta kufa te le kuta chef ko saka ngate liboma ne pas na ngate na camarade no te il loko irate vie na musique ya musique congolaise hein prophète ya lokuta pasteur Moyibi hein et puis tu l'angani azo bisa album na ngo somba mutu tabi ke mutu na saka bête o yembani yo yembani après ça professeur bien internet zo bang zo ba professeur yelo sini ne ba professeur elangani ni après ça no professeur moi sini na nusu Françoise anginda mukoni a tonga immeuble mukoni après ça ba professeur ba noko na bango ya pesa ka biso après ça ba noko na bango te ya bana na ete ya bandeko na ete ba neve na ete ka biso ba miseka professeur lokuta yo ka singa landa ka te mama lokuta alba mama lokuta professeur bongo ya lo bageza kana na mukiti ba to so ba comprendre na ebite dore mayani vraiment yebisa vie na Willie Bonza na ebite po na bike okosa kana ba vie na Willie Bonza okosa pe Willie Bonza na ba mateni oyo tela ka vie Willie vie Willie bo bolanda ka te église muta bon route ba okota te c'était aventurer tout fait aventurer na so asa aventurer c'est escroc amoni ke ko ba musique simbité na saka ba prophétie pour ba to bangaka ba pesa ke bon est-ce que ya ko za pasteur ya ko za to prophète ye pana ko za prophète il va vraiment bébé pour na quartier là ne se ba yebi asala ba confesseur ba bébé là tout bela jour yo croire kana marambona ke nza lokuta kaka azam do lokuta prophétie ni pesa solo quartier là te yebi sang alobani aloba mama lokuta ba tutu ba omoni yeko ba tutu ba be na portal liboma ba tutu ba be ga liboma taka kilo ba ke ngana pesa ka vie batu ba moni yango ba daya na daya mfo ma ke lokuta mamoko la question na ko sakana ngate chef na camarade na hotel na muninga na hotel ta vie na ngom kolo ba rata vie na mona muke 2 parcelles na Kinshasa sona bata 27 construction 45 na kauka yo ça ne lokote okina poto kalo ane lokote ni mukanda aussi lokote na poto c'est lokote yo ça ta parcelle na poto ata appartement ata ne lamba na poto hein o tiki ba tunyo so tiki ba musicien yo so mnyene olingo kitelanga menga na succès yo o kambi ki sinyo lesbienne kasi to la na mama na bilongo za ko monate mama bilongo mama na lesbienne maman ifonge maman lesbienne moi sinon Françoise babinga na Bruxelles on a maman la lesbienne moi sinon maman la lesbienne potanga busoba ya kindoki to boma ba fito boma ba fino bi ko penga kola ko sanga te ki ba kana chef ngana camarade na hotel zo bang c'était jour okuta na c'est l'autre problème ngana obeta iti bon chef obeta ngamta konda bongo mutalo kwa maladif ana poto santé malonga te lamba kitoko zate parfait zate Alexandre kunalala chef ifongi Alexandre ndako nolaka na poto la kisanga kisi njoka ndako no olala kana poto yana nga robi vwemba supermarché destiné à munene na kata luton wana mona poto kala robi vwemba patron asala pena supermarché à munene na kata villa luton na Angleterre yana ngai maître Korema Samba patron à Toulouse wana makengo peinture tout monde rami tuka mindere bazo sala makengo peinture mikolo cash piné ba tout na Toulouse patron yo sani na kata poto hein oyo lo bana ba professeur lokuta
Mon ano prophétie na yo mon ano, mon ano prophétie ya yo mon ano chef Donald Trump. Mukolonini nga chef fonga na koma millionnaire. Mon ape ya yo mongoti. Bolu ko sakana nga bo ninga mwasi no ninga to sakana ba camarade. Nga na ibe nganga mo apa pamba, nganga mo apa pamba. Mutalo kuta makasi. Ha? Abia za ki célèbre na kati ya quartier la teme za ki lokote bozo landa landa la sibena. Nga na quartier te lokote. Za ki stable. Ya mona mama be ka ki ngaki mage. Amona lokota kosa amona ni. Biso tout mona te baba ba kufa personnel ya mona te. Ba depuis to ba mona te ba fali ba mona te ba tutu ba buro ba mona te ka ya mona. Ba tutu ba mona te ka yem ta mona ba na quartier la te. Amona makamni na quartier la te. Yako kufanga za na kisi ni kufanga za na. Kufanga za na. Ngako ne ba kofi bilamba kofi to la ta yo yebi. Muta kisi yo ola tata e la mana. Ngana yiba kala so kofi na babia. Ngaki sinjo kana bosa na tena na nona nchuchi ba tonga mon frère to kenda na babia na likolo kuna bilamba kofi désordre seri ba kaleso ya ba kaleso ya ba koma ba jojo aman ba kaleso ba ko ba migler to iba ngala ba si kaleso kofi to cha trois tête ko chona ba kaso to ba pe kofi pa ibate yo kofi ngo sepsika yo no ko ba kaleso la saki no ba kaleso la gaite ba kaleso ke to ba kaleso kofi kisi nango ya mwana quartier ya kofi est-ce que kofi ça na kisa bomana abomana kofi ndabomana na sala ni na quartier la te kofi afongola ba tutu na quartier te vie a même plus de 70 personnes ba miki nabi ata 100 batika na ba poto ba zo ba vie ba danser tu ba na quartier te ba bonga ba la rabia soko bonga te na quartier te mitalio na ba na kichasa ba petit midi ba komala ba mbongo ba komala ba compagnie minene ba petit ni na mamo ke ba Dubai ba danser tu batika na quartier te ana kichasa pauvre zata. Voilà, tu as gauche mon quête recommande zo keneki na babi si ya mulex aigle noir remonté ma ana la patrona babi restaurant bar na kati wana ya Montréal babi Gastino Mangala na peso mbote biso zali de restaurant bar 30 juin ezara sombele suka likambwana bana tu ya Montréal bana tu ya Canada ezara yinda wana mabe benjour OK soulever likamobi ke ba misi ba designer so babunga il y a des danseuses ba il aura toujours na kombo ya Koffi Olomide na zo ngana Sandra Lina auto sa l'émission dernièrement awa aleli abisi ba choc na ye abi mabe ya ba musicien e bisika leka ta ki komba papa chéri atena komba ya jibe mais émission mo aleka ka baka ke bon to violer ba musicien mais le komba abi a regretaka yozo ba ke o abisi ba zo lela ti to ba na prota Sandra bilobela na tala ki on ale ki na zakane bilobela o Sandra bilobela ye na vine abimaka na Koffi na jibe ce de bateau lo na vina ye après trop bazole ba parler ba o ba sala na mokili ka Koffi na jibe nde akanga ba ona mutu Sandra boni bilobela boni komi soba boni ba na internet komi ya lokola komi la lokolo komi la 40 ans ata batu ba 40 ans ba zo na baka ba bebe boni komi la lokolo silabo Comment quand on commence à mon nom le quoi les camusus et ça respecte Sandra on veut que si balinga aider yo tel soit bilobela asolana jibe très bien asa longwa kala ça dans longwa lubumbashi pa garçon na fisto 2 ans kota ba mabala ne kuna sa makamna sa ba vina ye asa mi bali na ye kala pe asa mi bali na ye pe kala ilo soje asa mi bali na ye pe kala ilo na kama koma Koffi Olomide na mi bene kana vine Koffi na jibe boni lokuta boy boni ko mikitisa boy moi si patanga ba kombo peta so atolo kana mutu boy ngana bala basi ba bomba na bango ngava na bana basi moi sata bimana ba tu 10 ngakuna sala ke paneto bimana na bisote ngaku du beto saka na so boy te ba basi ba bomba na bango te ngozo lo ba bongo zo ko milela bongo to vana na jibe inane 6 mois boyna eza la sens eza respecta na mutu mukule nga sungo akosunga yo te ye longo ba quartier te Sandra kala ngamna mare pa jibe 2002 alongwa kala alongwa ba BCBG de so 2506 kala asape ba vina epe ya ba danger mi bali na epe asape mi bali na epe ya somo siko akanga na komba bana mbala batuli kamni soko zo vite ye moko là so ba place msusu atambola na ye alors pour akanga makate na jibe non jibete et ça il soit resté le cas pas autant ba kombo na pété na respect ma musanda saka da se mota ko sala ngwa kena bimaka na boto skole la komi lela komi loba komi lela et ça bien te mi koleka fa na ndako kuna zoloba ono ke panza ngwa panza ngoni
Ok, parce que yo ngala sege ngala sana tozo kanate mi bali mo nek saka kofina jibe o me bon mukile bele bon kontaka bango te o vanda o vana ba mi sepe bele akamaka na jibe na kofi o boni be ko sa ba afia ba ko minyele bongo ngaki sino na zaka na ebi jibe très bien malgré tout balangate il m'a dit que le sang était bon après la fin moi qui année pensa embêté depuis 2006 on n'était pas falinde car droit chemin à Syrie que tu vas sauter mais j'ai basé garçon ça bon Navana est très bien azamuté mama bête jibe vraiment Aïda Batu est belle Aïda Banassé c'est belle donc nam boye kotanga comme mukulubeza na propriété ils appellent respecter sa propriété et puis jibe insister qui voyage au kenazo que tika Banassé nyoso kala na poto na nibije sando ke lisusu na ko kosela mutu makame bele ko makam so be so sanda be lukuta abi lukuta bele anga créer besoin ou sanité et pas mutu mo so ki alendele mo boye donc alendele ko ninga ko tuté na ebiti ninga kete bo pesa mutu so ba vie buzoba pour alendele au saloni les ketu so bo sala émission moi 100 ya pesa les ketu so ki pia 50 les ketu kabaka alendele ko pesa ni un pauvre malaria et l'autre au personnel j'y vais comme l'autre les pétroliers de là ça coûte le maman n'a présenté bah condolence c'est bien malobi mardi le 14 aux allons on a Gabi Tibasso on a il au garçon d'Afrique on a mon frère mobile bateau la maman et ça l'a vraiment bien je ne fais malonga tonton Eiffel Binjuta na pession bote David Mwananja le tueur de Lyon Elvis Alomba mon konja wartelo et la rayo merci mon ami yebi depuis Kinshasa Pembe Elvis Alomba. Merci Jean-Jacques Pagna Pembe, il y a un Bogar, il y a Jean-Jacques Bogar de Genève, voilà. Louise Loubela, il y a Kogisaki 52 ans le dimanche, joyeux anniversaire. Merci à ma copine à moi, ma grande chère chérie, maman concert Nangaï, Jeanne Keta Love, na Genève, maman na Jojo, Linda Hermide. Donc Sandra Tika Bilobela. Tika Bilobela Sandra, vraiment Tika Bilobela. Ils ont respecté. On a évité ce qu'on m'a dit jour. On a évité vraiment. Mais la rabiloko. Mais la ganoa. Babylone me soutient. Babylone me soutient à ma casse. Babylone est là. Babylone me soutient à ma casse. Babylone me soutient à ma casse. Pourquoi moi me soutient dans ça moi ça ça la moté. Moi ça ça la moté ilo. Moi ça ça la moté merci ilo salawana. Moi ça ça la moté. Voilà njora le to moni baba ki Kevin abiso pour pas rota potote à Royal Norte. Mais c'est possible que les longs ne ba diamant ba chez mission. Na confrère moi zara na poto de ba chez mission. Pas le moment vient abiso à côté nord. O ningi ça qui mokili. Non, va dire à l'oba qui trop pour na yonan. Moi, ça va c'est la cavier. Obi ko tula na poto hein. Alu kambonge pas confier simbate non non ana. Ya solo, ya Claude Zolo ya Clarisse Makontima na Anvex. Na peso mbote ya na kati sala na Bruxelles wana pio mbote. Dada Muswahili pe na Bruxelles na peso mbote. Yebi na love for body cure na Nashville I love you. Yebi display en couleur. Obi vous ma maître Blaise B quoi 5e dan Selar Manjolo Bogos barobi Guy basket inde poto simanda ko soka siliki le loyer Céline Moussanga Selo Washington yo yebi Rigo Mansuel le roi de Bateke motema Olga babi la femme du roi quoi Olga Mayo bébé Mayo honorable non zelo kané to sola ki ouais 20 jours OK na lo ba moni omoni ba nono ana alunga quartier la terre kala et bela mi bali ba nona babini ba na musique obinga na be moi sana obi mo ne volo shulai alongo la zeme mo ne volo ko shulai zeme munene a 7 mois funda no shulai ti alongo so zeme ngo kufa na ngalema non bano ko funda nano oya quartier ate kofia linga ete pour moi c'est ma bem kusela ngilomité minu kitoko te munoko kitoko te munoko sola kitoko te lokwa biso bonga za munoso yo za munoso munoko bien allez akomaka ko luki ado alinga créer base non ba diama kofi azana kanga no natalo kofi ro midazana kangisa no natala yo oyo ke yuzo sakana kofi est-ce que mutongo yo bako kata somo na eti ba pecho ba café hein ma vie puis coiffure na kata Orléans wana odi le makwa kwa motema neto l'angolais propre vient nga angolana
net motema odile makwaka bana Orléans on appelle sino mbote toka tra mingi soki na ma vimpi coiffure masala ngai il le garçon d'Afrique Dieu béni de dire président et de tous les présidents yo ebina là fort bibi chilo fombo ya Maurice nalo baboya non kofia camara non bana Bruxelles ba bengi nga babinjora bino batu so pesa bagaza te avant na ba bibo ba ki kole na bakati le pont on a ba futelaka ta mututu na poto ko zone crédit parcelle qui parle ngote pour voir ko sala kana azam ndele mo 81 musutu mundele ya musutu po nono na milieu ba congolaise ba ko lingeta oh nono ba diama na milieu ya musique ya Congo mobali pe acha nono na ndako oso bota wibana nono bota wibana na yo et puis na bana wana bota nzambe la ngana otanga ka kombo te pona viena nga Igo Bozenjego apekisa nga na Gabiti Basule King na pesi viena nga Igo na boss Njego na pesi mbote Bob Jesona ma papa na Bob motema Natasha Foba mama Lixe fore comme na racha Swedi wana pesi mbote yesa kachami ya mechola ma copine nono kosila na poto iloko sala ezate bana kenda aya kichasa te amona ne wa bandela royate amona nenga ko vivre te on a créé les Kofi et Ilo et garçon d'Afrique oui que non yoza nyama moi si hein nga ko kizo na lekio na kitoko on a lekio bon non nga na kitoko nga papa mbalo banga la pièce yo ngo cha unini bon non nga kitoko asa métis Mireille Matingu Metiola la plus belle femme du monde Mireille Matingu Metiola Mireille Matingu Metiola yé métis ah ba pembe ka biso ba lubaka roneza la ka normal Dani Bokombe tsunami leke na pembe pena gito petit sœur na Dani Bokombe tsunami taka tsunami ya pembe non petit keba nazo ka moitié le pozo kan sa kofi désolé gelanga et comme ko umela ba to mo zela vraiment o kan sa kofi lo mide bo samba na vie et puis muto mususu nani Bokechu me kofi camarade non Bokechu vraiment un mot respect et ça là yo soko rata vie na musique ba tout pas sinon musique a Congo kufa Bokechu oza motema mabe zo landanga moi je m'en fous ata bofinga bokama ka kisunzo lesbienne j'ai fifong lesbienne amoni moi qui créé que Vienne Violette et pour elle ko finga la souté Vienne Violette qui sont amena basement boye via bon ba kufa lokuta a créé deuxième fonge no ngaba po na melaka masanga te amelaka diamba te dona muta ba genete namuta drogité namuta lokote yo yebi ba na botama na mela bierte do mona na ndumba te ba do ngate ba sala ngate nde ba sasa ba misusu ba sala ngate e ba na mona musique ba nono ba sambwa ozo comprendre Bokechu lobi yo kokufa na tika art et continuer tika musique na biso to beta ko leka ba Davido to se pesa ba to na ba poto partout ba combattant azo babino bo ba ndona so ba congolais combat nini esila raté botika to pesa tiseke de tulombo chance asala musala bozo mone Dani Bokombe azo publier partout bon mon a 100 jours ya président ndenge musala sala makitoko bazane ko tia ba béton na ville ya Kinshasa o pena ko rapena sur 10 Kabila asali ne musala do atisa musala au bien photo pese ba deux mandats pena o kapena 10 ans pour na vie sociale evana mandat moko eko simbaka te muto ko bongsa mboko za Tshisekedi abongsa RDC botika makambo wana bakomba ni nesila kate ye Bokechu afinga fayuluchi afinga bembati afinga nani muto bazali mususu nani Moïse te musituchi mais bato tu yozo komisana bango basana Kabila ti bato tu yo komisaka bato tu muzito asana Kabila zaki premier ministre mo bato tu bemba asana Kabila Tshisekedi na sana Kabila te Tshisekedi na yiba te Tshisekedi na boma mutu te maboko pembe ndoyi na ngai pour moi je m'appelle Kisino Tshisekedi Chilombo Antoine comme la ngai ngwana koko ya Christiana mama na da Christ na botaka quoi vrai chéri kache kangama kache vraiment kangama loni bazo la yena Kofi Olomide Bokechu sosa mobali ya tembe kende yo mo beta Kofi na tala au moins Kofi ko beta yo
libumwana comme sac à box nazo soka moi libumwana ozo finga kofi za beau et beaucoup tu kofi za beau pardon via za beau via kolime ya bogar on dirait moi on a 28 ans et via kolime ya bogar via sokati sengle au tema na via na senglete au tema na via na kilocha na ikite au tema na via na ketcha Jordan te yosoma mukula kofi musika kofi za beau kale soit sika elamba sika parfum kito yoza poto za même pas la parfum kofi za camarade na ote kofi za camarade na yote kofi za artiste musicien présentateur ko na mboka obenge aoya musique est rappel la politique et mo la rende ngwana bozo biso te ke bo condamner biso o bo yembela ka Kabila non et puis kofi za ba problème na mboko so ba ko yembela Kabila ngazo la problème lisusu. Et puis Kabila mtaze pour protéger pour na banga ba ko soke na ba français makambo le kuta o ba ko sala Koffi viola Kabila mtalo protéger gouvernement congolais mtalo protéger ni nango ba mise ba yembe se sila Kabila on passe le mois présent Kabila il a dit il a fait moi malamu ça c'est beta te ya yo yebi oranakin to bomba ba loso ba ni marque Kabila ko cha shadari moi ça c'est ko beta to kufa non élection besana mi bien amoni ke mutazwa Tshisekedi boke tu mutazwa Tshisekedi pour lamuka ebimi lelo e ko le kapso IDPS na batu teti mngole kufa ba combattant nyoso ba na poto ba utana IDPS bo ngunda no na IDPS boyebi ya papa Titi Etienne suko IDPS ngo tozu pouvoir bolinga te ba kolo koma ba zu pouvoir bo sepela al boke kumisa fayulu bokomyo fayulu o kuna boyete Tshisekedi te abomata simba te makile tangati et pas ninga bongsa biso mboko misale ya bato bazala bien to vivre bien to zala bien bilo monika ba code rapport pourquoi biso to kotina code pe aux pays les plus riches du monde mais toza les habitants pauvres Tshisekedi ya sala makam bien fati mamo ezaka na ba poto pona kitasa mamo ezaka moté mutu to lingane fati tozi président lo ba lingala pe boko so mo érosion mo ke sala président kitimba to linga rande bongo ninyango ebisaka no tata faula kanani mama faula za kanani bande kone bala banani akola wapi na venini yebisanga na yeba po biso to meminga mwani biso batayi de peso minga mwani ngamwani biso to mepela ninyango boketu ko fia kabare no bakomata bo bima na binote po o ko bima bonu su musique Congo te to sala musique kitoko ka africain nyoso tu boketu bima yo moko bunda yo moko na Koffi midaza kuna kende Koffi makasi ya boketu yo bete Koffi poso benga batu boya un maître lourd wetu vrai jo papa na Amelia et Ryan papa ya bana 4 quoi maître lourd wetu na lelo mabobi ke tu na nyi maître lourd wetu na pibia ki vidéo ni moko petit mona Canada ya métis alele mabe pardon moi c'est pardon yo kata pardon on a publié vidéo na zo mba nzembo keta love au bilango kitoko yo kata ko pardon yo kata raté moi pembe métis boye copie la la Canada pardon abiki sizo ka niveau na leli metro na monyo wala raison ala tikitoko asabi asepe na mettre fort. Voilà, tu retrouves dans la souka émission na biso to question sur souka to moni o lelo maniki azo senga passeport à babia prince babia ezonga to moni héritier na ba pesa ki remettre passeport et pas ya gel show o gel ko pesa prince babia sali binonde ni ko raison c'est les passeports. Est-ce que ça qui problème ba ko senga passeport de balo senga lombo est-ce que c'est ko boya ko pesa ça qui ne senga ya mabe ya za ngana za wana e bi ke maniki e bi nga so na wata très bien pourquoi benga ngate l'idée pour bien nga l'idée man ka benga l'idée ne mwana za besoin passeport to kena malembe to zu yango et ça qui mwana bien na moni mwana na mission na ba ken piana vraiment et c'est no kuma ko to boyete et ça mamu ko na internet te ya ko lo bato te pour kelanga pas été et ça identité montu merci na vie na nga wata wana mon vieux watanabe on appelle mon vieux pour nous ça dit maintenant vieux morodon vieux na biso quoi artiste et musicien messieurs les chanteurs héritier wata I love you nena lela wata ya ba configure ba ken piana ka be miso ba ken azo elanga ba sixième ka to gazaka wata et yo sala nga foya na bo regretter mo makasi héritier mo malamu makasi na ya ba te ken muto ko tsa ba poli mo na wata na buzoba ngapela kota la buzoba si wana na ye ba te et pourtant kana okenda ka wata ma campagne na vanda kuna na lia kuna to tamla na type partout on a ça la maison mère. Ce qu'on hérite ça qui mouvement fangana zarazarane héritier ken pena ko tsa na buzoba. En tout cas merci à Hassan Sedo grand prêtre ordonné sans soutane na la for yoebi kaka. Abou Samba garçon de chance
na Lyon il au garçon d'Afrique Guilhem Ayindou le mannequin de Paris de Parigo ya pas qui est les bourgeois de Coventry ya yo ngona ya na ya la monke mon kulu to l'homme en cravate yo yebi ya putu de ya lola ya putu yebi sanga non la ki sanga non na poto na ya putu de ya lola yum do sanga lola na selwana na mwana ndako abukechu na mwana bandako banono ba diamant filme non hein Béatrice filme bandako na bango Béatrice Njaba de Pana Mazana Kichasa Nana Omeyaka ya Ngoto Claude ya Bangoto Julie Bonibeko Alibola Mokonja Dijon et Clarisse Mouyembi ya Gilenga CB et wana mon ami elle fort ma copine à moi et puis Bibi Chidumbi ya Doudou Mbisi c'est moi so Bibi Chidumbi boya aboti 4 mibali ya yazo sous mususu paro Doudou Mbisi cha ezemi moi c'est Fabima moi c'est Roya beta ngo na gauche moi soko coach boy OK tout droitier Doudou na gauche moi sayaka ngala bota bongoti ngaba coach na gauche ngala bota moi sit so c'est tout droit balle so c'est la droite otindika na droite otindika pa na droite moi na mobile so c'est na gauche ba poche bon vitesse. Merci la vidéo linga Kevin Panda la Ketchu bo seplanga abonnez-vous na chaîne Abiso Congo Liziba TV tozawana to tozala kaka sinon déjà le 21 juin tozawana déjà précisément na Ngwanzu bozale bele kadi umesako ya Mbabiso babi esi ya Mulex Aigle Noir Motema ana la patrona pesi wa mbote zali babi chibola ski mwasa mondele mwasa zola songe na pesi mbote babi ya papi le roi formule suka bilanga ya bero ya papi le roi na moni pe showman wana zaka toujours mon panzi na moni pe HPR do na moni pe babi kabongo kasongo babi edingo ye momo junior kabandanga na pesi bino mbote babi basinyo sambongo to bengo bada so za mo sabe roda da Gilles Weston da Chichibola frère chéri le wa Gilles Weston da Gilles Weston wana pena ba pire ba pecha mo pa mo konzi kwa na lela ye mabe puis mwana moi so pena somba lupango ya bien na poto obotutu batala ka pibia yango pe ya kitoko mobala mundele ya jeune ya bien Chichibola ayaka Kinshasa alaka na Pullman alaka na Teddy Flave Chichibola mwana moi si ya bien bana basi ya bien ba vana ba poto wana baza ba bien bana ba car bana ba danser ba se belé yo nono ba diama elote opena ko elote ata vélo pa mo ba na sombela ote non ata vélo aza sexy koleka monya na telemide talo mo sa mukuse il vous a sexy ngana sexy ngana zala elati loka mibali vous a sexy elongi lokola mibali mo forme ngana zwa mais kati ngana hebite vraiment na kangama ngana kangana toboka tenga ba pasola ngate ngana songa balala nga trote balala ngana mutu moko abotisanga mpanzi position de ngana ebisiyoko na ebiso tuna ngani le ketu na ebisiyo ngaba to baka kisinyo les eba ba pamba na sokola na mobile ezane na ebiso première fois na sala mour na vie première fois etoro mo kotanga première fois basimanga mabele elengi na yoka na vie nanga na yebite OK lesbien na yebite vraiment na yebite te na so vérité na zaka na ba 18 ans papa ba da Christ okuta na kwa moka kanga na mosquée so citas na pesi bon ramadan na ba musulman yo surtout vraiment bon ramadan vraiment nzambe na biso vraiment absalate afsa kapuluta mashida bana imam nyoso kapuluta vraiment bon ramadan mais na tcholo mo le gacho binga kisinjora na sa ola la mibali te mais jour à liboso na olo ba mangambo na olo ba ilo garçon d'Afrique yebi Gabi le king yebi ya le de mayo na Irlande ayebi na Charles Chipaka mon liboso ba simbanga libele regardez et ça là vous là gumoko incroyable tozonga te osane mission tu comprends te photo ça émission kati toroya mon liboso na saka amour na ora mo passe na vierge na habite na sala lelo na sala penate ngomususu na yesu na songi lisusu jour siko ekotaka bien leketu tala batika mama kilesi bana mama papa pamba etolo mo fin wuli mushene lengi
voilà, essayez de s'abonner, belé. Nabi que semaine prochaine, on a un jour à 4, c'est sous qu'on a une émission 4, nabi sur rigolo, nous avons 4, et vous avez toujours dans les bons, et on a tout le monde à la prochaine, bisous, bye.